ba mindele ba responsable ya vula ba tekeleki mutu wana mukanda ya nzembo te ba lobi na ye eske ye kimbangu azako azui musala kaka yakola musabi bembe yako bikisa batu azui ba nzembo te amake samandungini louvoa te noa ni noa wa isulu samulwa louvoa te noa ni noa kolo yesu abotami kuna nanda koya bibwele babwanya misato bayaki kosanzola ye lowele 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 noele 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 nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mipengo misala keke nyonso komona yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sika wa ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Chanter, c'est former avec la voix une suite de sons musicaux. Mais par contre, un chant, c'est l'émission de sons musicaux par une voix humaine ou technique. Le 18 mai 2023, dans le centre d'accueil Kimbangu Sena, commune Yakasavubo, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Très chers abonnés, nous sommes très heureux d'accueillir Babino et Belé Liboso Abetando Nabino. Kolandabiso na Mokolomo Lelo, Mokolomo Nene, Mokolomo Esengo. Journée dédiée à chant. Kimbangu Sena, plus précisément, n'a inspiré. Tozomi Awandenge Bomoni, Nangambo Nabiso. Mobange na podium esili kutandama na tina elokumu ya nzembo oyo solo bongo Outa 1921 102e anniversaire oyo tata Kimbangu apesaki nzingisa ete nzembo ekwa kozanzela pe yango ekomi réalisable yango netikaki biso menga makimbangu télévision indifférente koya wa na kati ya centre d'accueil pona kosolola bandeko ko communiquer ko pesa lisusu esengo na mokolo yango kasi ngai maman falon bandeko banza menga makimbangu télévision na sengi bino molimbisi na problème oyo ezali ko empêcher est-ce que to communiquer bien te raison de santé mongongo na ngai lobi na ngai ezali malamu te solo na sengi bolimbisa ngai soki bozali ko capter ngai malamu te kasi bo mesa na ngai pamba te nzoto ekoninga na kaka sali sungi tata nzambe ko l'espérata molimo santo makasi na mai nkamba lobi ko ezali assure elongo na ndeko broski ezali na sima ya caméra ezali ko assurer to ko senga na bino bosikala wana ko ete boko ko découvrir esengo ya masolo ya mokolo malelo pe na mwa mokuse mwa nzembo moko to mibale oyo eyamba tata molimo santo ebongisi et dédié pour na mokolo malelo elongo na papa Bronski na sima ya caméra tokotambola pona kosola na bana tata Kimbangu kotalisa esengo ya mokolo malelo kasi pe koyeba mokolo yango nini eleka kaka sabiso bandeko na bino ya menga makimbangu télévision tolobi ete papa Yohani Mukoko yende mozwi nzembo ya liboso kuna na 1921 yango wana biso na bino totikala wana poto yoka bandeko mususu soki pe bayibi ba inspiré soki pe bayibi banzembo mabonde ito koyembaka bana ninde bazulu yango tolanda bandeko balanzi ya menga makimbangu télévision ndenga na lobaki na centre d'accueil sika tozwami sima na ngai bozali komona bongo podium o esili kolengela na tina ya milulu dédié na milulu ya lelo o ezali bongo journée dédiée na chant kimbangiste ndenge na lobaki ete tokosolola na ba mbuta na kati ya lingomba o tokutani na bango na kati ya centre d'accueil kasi sengeli boye ba ete na 1921 korala yambo o eyembaka ezalaka na effectif ya 22 personnes totala na ndenge seki bakorala tata Kimbangu emesa nango déjà kozala ebele uta ebandeli ya masolo kasi yango wana etikaki biso indifférente mbuta muntu azali na kati ya veste na ye ya paki toyebi soki pe lelo paki pe koyemba soki pe ndenge nini ba tokoyoka kaka pa ye moko responsable président ya Banankole président général
Mbuta mbote na bino. Mbote mama journaliste. Solo na sili représenter bino kaka na moke. Na ba balo sali ko na biso na mokili mobimba na nzela ya chaîne na biso benga makibango télévision pe na émission to lobela maman mwilo. Na mokolo malelo oto yei ko célébrer bongo journée de chant kimbangiste. Micro zali wana ko yoka bino ko ete bo se présenter ba ko yo ba yebi bino te. Ba ça la connaissance na bino à travers chaîne na biso. Il y a solo maman journaliste, merci. Ponako yako tuna ngai ko consulter ngai na posa na bino na mituna o bozali na yango. Ngai nazali révérend Kibangoudi André, président général de la famille des arrêtés et relégués Kimbangis, Otobengi Fareki en sigle Bankole. Kazaka nangai ona lati veste nangana lati ezali veste ya Fareki ya apakite. Eza veste ya Fareki donc ezali uniforme na biso. Donc voilà yango toyeko célébrer ndenge utikoloba les journées de chant Kimbangis le 18. Journée ya lelo ezali journée réponse. Il y a Papa Simon Kimbangu na ba colonisateur. Pamba te tango Papa Simon Kimbangu abandaki musala na ye esengelaki azala na banzembo. Baye batu bayembaka banzembo. Mais atindaki mutu kuna na vula kuna na Gombelu tete po akende kosomba mukanda ya banzembo oyo bazalaki koyemba kuna na vula parce que ye moko azalaki cadre kuna na vula. Mais tango akomi kuna ba mindele ba responsable ya vula ba tekeleki mutu wana mukanda ya nzembo te balobi na ye est-ce que ye Kimbangu azako azui musala kaka yakola musabi bembe yako bikisa batu azui banzembo te tango mutu wana aye kozongi sa réponse na Papa Simon Kimbangu de Papa Simon Kimbangu afungolaki alobaki banzembo ezala nango yango boyo kaka nzembo ya libuso Papa Mukoko azwaki parce que yende premier inspiré ya banzembo ya babiso bakimbangis ezali Papa Mukoko nzembo ya libuso azwaki amakesa mandungi luvwate nwani nzembo ya libuso ya église kimbangis yango wana donc tozali ko sepela na mukolo oyo ezali ndenge na utikoloba journée réponse ya Papa Simon Kimbangu na bacolonisateur. Matondo mingi mbuta na kati ya kazaka ya Fareki elinko lobete Fareki pe lelo ko yemba. Oui, okomona Fareki kala mingi te ko bimawana bazako dibongisa déjà bazali kuna na sima bazako sala ba répétition kala mingi te okomona bango na podium tokoyemba okomona biso na podium tokoyemba nzembo elongo na ba chorale nyonso ya lingomba na biso ya Église Kimbangis. Merci Mbuta, liloba nini o ko kopesa na balanga nzembo ya mokili mobimba bana tata molimo santo oyo bazali kolanda biso na nzela ya menga makimbango télévision pe na bankole ya mokili mobimba o bazali kolanda bino pe na même occasion. Ah, merci beaucoup maman journaliste. Wana vraiment question ya kitoko tulingai message oyo nakoki kopesa na bana chorale ya mokili mobimba ya ba choriste ba chorale na biso nyonso ya mokili mobimba dirigeant koreki jeteki afaki fliki nyonso message oyo nakoki kopesa na mokili mobimba ezali conscience ndenge bakoko na biso bazwaki conscience landaki Tata Simon Kimbangu batikaki te esika nyonso atindaki bango e banzembo ndenge yaki na lingomba to musala ya Tata Simon Kimbangu batu nyonso bazala vraiment attaché na likambo oyo ya boyemi nzembo pamba te likabo oyo tozwaki tokoki kotika yango te tokende na yango tina suka etika la libela na mokili oyo bongo na bana ngole ndenge mama journaliste utiko tuna ngai question na bana ngole ya mokili mobimba pe nazali koloba totika te na ba secteur nyonso oyo bakoko na biso bautaki pamba te bilaka ya mokili oyo uta lingomba ndenge mokili ezali kotambola bilaka batu bazwaki yango ezali bakoko na biso batata na biso bankole e biso tokoki kotika te tolanda likambo oyo tina suka po bilaka ya suka ekokana e biso tozali ba premier bénéficiaire ndenge d'ailleurs nakoki kobakisa ndenge papa mokonzi ya mboka Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesi biso journée ya le 6 avril journée chômée et payée
et journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Na Afrique mobimba batu ya yambo bazwaki conscience. Oyo papa Simon Kimbangu ndenge asenga ki basali batu bazwaki conscience ezali bakoko na biso batata na biso bankole. Donc du courage, tozako souhaiter du courage na maye manso papa azali kosenga na bafeti nyonso na nyonso ezali kosalema tozala toujours aligné na sima ya tata Simon Kimbangu conscience oyo bakoko na biso bazwaki tokoki kotika yango te. Voilà oyo nakoki koloba na mukolo ya lelo mama journaliste. Merci beaucoup papa. Dans la même occasion Menga Makimbangu esengi bino une première émission na kati ya chaîne naye pour na kolobela sikoyo bankole en profondeur mokumba likambo yango pe sensibilisation pour na mokolo mwalelo to pesi bino matondo mingi to suki na biso wana. Merci beaucoup. Merci mama journaliste. Balanzi ya Menga Makimbangu télévision tozali kokoba yaya mama tomoni na suite ya papa zokendezela muke tozali awa na centre d'accueil kasi esepelisi biso lelo banzembo tokoyembaka na mabondeli toki kotuna bino bato bozali kolanda biso bokoyeba biso pe bazali kotuna tokoyeba mama nzembo oyo ya onzambi zengi yankano oyebi yango te oyo mabondeli ese koyeba mutazwaka ngo anayebi te oyebi te likambo te. Réponse yoko zongo na sima caméra kasi bandeko bazali kolanda biso bango pe bakozwa yango matondo mingi mama kasi luko yeba sana yebiso na lito yava bandeko ba yeba po esa mituna voilà to yeyawa na kati na ngambo na elenge to monyo na kati ya uniforme ya Luselemi ya sika. Est-ce que koko yebisa biso nzembo oyo Yesu mwana Davidi mungu zalinga na pasi mutazoka ngonani oyeba te ebongo onzambi zengi yankano naimbika nzembo moko obaza oye mama ya liboso nzembo nini wana emakesa manungini seluvwa tenwa ninwa mwa Yusuf nani azwaka yango papa ndanyi pia. Oh là là matondo mingi pamba te oyo yanoli kasi ezali papa Yohani ukoko nde azwaka yango na 21 musi nzundu. Merci yaya tozali kokoba mama oyo ki ye yano ona pesi na litoyi bandeko tokopesa bango sango na sima soki tosisi kasi yo déjà na litoyi olingo bakisa nini mpona mokolo mwa lelo ya balanga nzembo. Lelo bozali mukolo ya esengo mukolo batu babana papa Simon Kimbangu azwaki nzembo pe batu bakoma kozwa nzembo yango wana siko basala mukolo ya lelo nde yango tosala fete ya balanga nzembo. Bon mukolo papa Simon Kimbangu azwaki nzembo mama oyebi nzembo papa Simon Kimbangu azwaki te kasi azwaki liboso makesa mandungi ali oyo wana nde mozwa amakesa manungi ni papa Yohani mokoko nde azwaki yango kasi tata Kimbangu azwaki nzembo moko zenga kanu na watu antiona duno dilanga ikekoka onzambi zodia suka matondo mingi mama tozali kokoba balandi ya Menga Makimbangu télévision tozali kokoba na mokolo mwa lelo tomoni na plateau na biso kuna lolenge tomoni pardon podium oyo ezali installé awa na kati ya centre d'accueil pona ko tombola mokolo mwaye pona ko kumisa mokolo mwaye na esengo oyo tata Kimbangu apesaki ndingisa ete nzembo ezala pe nzembo yango esilaki kobanda kasi nde toyei pe na bambuta na biso bambuta mbote na bino tokuti bino na kati ya masolo na kati ya esengo mbuta mutu pe na chapeau na yepa kobaluka lelo Menga Makimbangu ekokanga ye na journée des chants esengo na biso ezali kaka ya koyeba baimpression tozali bana tata molimo santo mokolo mwa lelo nini nzembo nini ezali koyela bino na motu ta 21 oyo nzembo oyo papa Simon Kimbangu apesaki nzela na réponse oyo bandeko na biso ya kiba ubaba kubokela ba Belge bayokisaka esoni yo zobikola kaka bato ozobikisa kaka bato ozona banzembo te ya pesi nzela nini bokoyo koloba pona mokolo mwa lelo. Vraiment mama esengo mingi pona likambo ya boye pamba te ntango yo esengili tolakisa na mokili ke nzambe asi aya alata nzoto
nkolo Yesu na bayuda alobelaki biso yango malamu ke akolongola likambo ya kopesa ngona libota oyo ekebotela yango mbuma. Donc likambo na nkolo Yesu se déplaçant na bayuda soki bazela kango na ba juif ezali susu kuna te nyonso eya na nkamba. C'est pour cela tozana kilongo tozana maya sima tozali na banzoto nyonso ya bosante ko banda na papa Simon Kimbangu tina mama mwindu banzoto ba papa bango nyonso ezali tozali complet pona kolakisa mokili ke Nzambe azali awa ndenge na 1921 nzembo yemba makake kundia tika kisalu kunankamba oba yebi yango bien bakoki ko silisa yango malamu donc topesi encore félicitations to sala pona lokuma tata Simon Kimbangu kiangani pamba te mosusu azali te yende oyo akopesa mokili elengi yende ayeko kokisa oyo ba papa ba katna oyo ba bongisaka na papa diangenda bato ba yebaki penda vision papa diangenda te lelo ba yeko mona ba réalisation. Non, to pesa lokumu na papa Fumalongo papa diangenda kontima. Papa dialonga na yewa na nkolo Yesu tozali ko fêter le 25 mai dans une semaine. Tokobima na balabala bokomona yango, tokozala na marche moko ya makasi mokili mobimba ekoyeba ke nkolo Yesu akitaka tina biso. Merci mama nanga journaliste. Merci beaucoup papa Begoda SPC oye. Papa Begoda toye paina yo papa Begoda. Tokoyembaka o Nzambi zengi ankano papa Begoda koyeba mutazwa nzembo wana. Bon, mutazwa kanzembo wana vraiment na maîtriser penzate. Mais nzembo wana ce que je sais ezalaka ngire mista fwasi. Mutazwa kanzembo wana onzambi nzengi ankano donc wana nena yibi. Papa Begoda koloba na biso ni pona mukula kitoko ya lelo oya balanga nzembo. Non, le biso badati nyoso na lingomba ezalaka ka esengwa. Badati nyoso na lingomba ezalaka ka esengo. Ezala le 25 mai, eza esengo, le 2 juillet, eza esengo, le 18, eza esengo makasi mais oya le 18 eza cachet spécial nango ezali teke mukolo oyo ebandeli ya banzembo na biso. Oyo toyembaka na lingomba na biso nde yango wana. Yango monike to célébrer kango. Mais na mukolo mo lelo tozana esengo nango mingi. Tozana esengo nango mingi parce que dans le temps passé ezalaka pasi na lingomba na biso basekaki papa Simon Kimbangu ke ozana banzembo oyo yemba te na lingomba na yo nde après quelques jours ba miracle salama ya banzembo papa mukoko bazwa banzembo et donc omoni ke sali bon nena lubaka ngana lubaka mingi lingomba oyo ezaka lingomba ya Nzambe kone ba esika Nzambe azali to bakosanzo na pamba esika Nzambe azali te o bakoyemba pe bakoyemba na pamba esika Nzambe azali te oyo bakosala na pamba mais biso take Nzambe aza banzembo ezali makamu ezali ba makamu ebele oyo ya bonzambe emonaka katikati na biso netina yango na monike na mokolo mo lelo il faut se peler parce que ezali date moko monene pa na biso mama papa Bego si moi akapela pe betela bisoti bon nzembo lelo papa Bego da nzembo bon ngana na nzembo moko esala nga esengo mais j'étais qu'à yemba ngo so te dire j'ai pas yemba ngo so te na raka na nzembo moko bien nzembo na salaka na ngote mais na répertoire ba nzembo nzembo nini wana ezalaka na nyako bikisanga nani na nyako bikisanga nani na nyako bikisanga nani mokili molingi kokufa yikampi kozala pe na pene na Nzambe na yo bo comprendre biso to yembaka penda mwa pasi mais na saluka lokolo 5 acapella yango na saleli yo yokani merci beaucoup papa. Merci beaucoup maman, bonne chance et bonne fête na bayembi nyonso ya église kimbangiste pena yo musu monikutu mama na koyebiso omoni banzemo na biso batu biso baboya ka biso to yemba banzemo na bango mais oya biso bakomi ko yemba ngai 6 na seconde 6 kote osakana te 6 osakana te maman yo kanimbuta merci beaucoup. Voilà, Tozali Kokoba, bye 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 bye, bonne fête, bonne fête.
merci pareillement. Et yo kandi tozali kokoba na biso papa Ponski. Tozali kokoba na kati ya centre d'accueil qui mangiste balanza menga makima au télévision ndenge na ebisa kibino. Na sema yako sola ba mituna mibale to misatu tokoyemba pe pamba te zali mokolo ya nzembo. Nde moko ya artiste pene pene maman Falonti Mambuta. Ya yo eleki hein. Ah papa maman eleki kitoko makasi. Merci pareillement à toi aussi. Ngana bino to ebike to sola na biso na ba mituna te to sola rana nzembo. Lelo pe mokolo yango. Miko zali wa bino. Merci. Bon, tu reçois la chambre pour les alliés journée à Bisso d'ailleurs Koutou. Bientôt là, le 25 mai, donc il y a la bête d'habit à Pessimbo à Boy pour le sabotami. Noël, Noël, mon conseil à Botami, Ponayo, Ponanga, Noël. Mokonzi ya botami toyemba Noele 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 Mokonzi ya botami pona yo ponanga Noele Mokonzi ya botami toyemba Noele Oh Noele Oh Noele Noël, Noël, Noël. Noël. Oh, Noël. Oh, Noël. Oh, Noël. Noël, Noël, Noël. Noël. Oh, yali bonso motamina bayuda. Malayami male motamina bakongo. Kombo na ye dialungana to sepela Noël Malali boso botamina bayuda Malaya mibale botamina bakongo Kombo na ye dialungana to sepela Noël. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Mouta. Merci, tout c'est peli. Babino, rendez-vous 25 mai. Le 25 mai, boya et belé, boya trop, beaucoup de là. Après, c'est madame Nanga, maman Omba Lorondo. Moi, c'est papa Gérès. Après, c'est Fimbote, la musique passe à Zali. Merci beaucoup. Zabango, ça l'a bien. Voilà, Valandiamenga Makimbango télévision Zali Kokoba. Balobi moko alongwe moko a remplacé donc voilà et Tigali Papa Rens très rapidement Balobi micro Tigali Yabino le Zali journée de chat Papa Rens n'a pas regretté maman Falon donc selon les kingai mais le Zali journée à Bayemi c'est pas bien on a yo attends que ngai malgré même et bien on est ngana yo ko les quatre Papa Rens boni ba santé qui mes alliés en tout cas ngolo ya papa Kimbango kiangani qui mes alliés ndeka na lobi na collègue auto le kaite ngana bino to sola kana biso na bituna te to sola hala nzembo donc micro Tigali maboko na bino poete balandi amenga Makimbango télévision bazali mokili mobimba base na mokolo malelo ko ezali bongo journée dédiée au chant. Bon, tout d'abord na bandana nzembo oyo bandaka mkolango wana et après peut-être go progresser dans nzembo mususu amake samandungini louvoa tenwani noa kwa isulu samulwa louvoa tenwani noa. Qu'est-ce qu'on dit à Moussou Soudan? Kimbangu nde mosungi pasinanga lelo ebongwani esengo tika okumisama lokumu penkembo epai na yo nazalaki moto ya mawa mokili eboya kinga kasi yo nzambe na ngai yobwakaki ngai te bolingo na yo eleki Kimbango tombolinga tika okumisama Pas Noël, kolo so sepela keso ni to tiki plateau yo sans pour autant to kumisa ye kolo Yesu abotami kuna nanda ko ya bibwele
babwanya misato bayaki kosanzola ye esengo tondio motema bandi milelo pe bosepela nkolo Yesu abotami kembo kembo aleluya nkolo Yesu abotami nkolo Yesu abotami ose kuna ndako ya bibwele tikete tosanzola ye beto kumisa kombo nae awanose. Merci. Matondo mingi, merci beaucoup Papa Rince. Nzambe so akati mokano ke Noël ezali kozela biso na centre ekoinda mabe. Tokozala. Matondo mingi. Merci. Merci beaucoup. Voilà balandi menga makimbangu télévision de kaka na bisaki bino tokotaki to sololi to lakisi bino manso awa sikoyo bongo to tsiki bino to ben to tsiki bino bo bénéficier na extrême moko to mibale ya bande ko na biso to pe ba choral na biso oyo ezali ko prester tout à l'heure là nazalaki na esengo ya koya na banda ko na bino na koya na ba misala na koya bisika nyonso bino bozali ko sala misala po etina ko akozi bata na bino oyo to kabola masolo etali tata Nzambe na bana na ye wa bino maman Fallon soki Nzambe akati mokano te to kokuta na kaka na menga makimbango télévision awa wapi epai to aka ko pesa tata Nzambe maboko na ko panza sango to sala geste ya bolingo to s'abonner to partager to commenter to la ite pona ko sunga mosala oyo to landa concert to kuta na mikolo zali ko ya botikala malamu na banda ko na bino merci. Tokei to beti maboko makasi ko Koreki banda. Merci beaucoup Koreki, à vous les plateaux. Juste devant là. no
Kosila. J'étais qui bon amaka, j'étais qui bon amaka. Ingénieur Bazo de la son, par Bisson, Bazo comme la montée surtout basse.
GTK Central, Pongama. Voilà. Moutouka, aux dérangeants enregistrement. Moutouka, s'il vous plaît. Aux autres dérangeants enregistrement. Soro Kitamouké. Ah, Kitamouké, hein? Voilà, Tokola Natango, Souka, Yakoreki, Netokoyamba, GTK Central. Ndengena Lobaki, Koreki Zali Kobongisa, 50 ans, donc clôture, il y a 50 ans, à Jérusalem, il est le 7 juillet 2023. Il y a un Topesi, Makasi, félicitations, Toto Meli Mosala qui toko, la papa Alexis Fokato.
courage, la Rotamoussa, commission Malamu, il y a 50 ans, il y a clôture il y a 50 ans, et tel les lions. Bon, il y a un programme qui toque, pour développer ça, le coup, merci la coordination Mobimba. Papa Nissam Benza, révérend Nissam Benza, révérende Bilioko Philomène, révérend Maman Kekuka, et papa Ricky Luzolu. Voilà, Toti Kolanda, Choral, Monene, Yakoreki, Tobeti Maboko Makasi. Olongai na bengi
na baninga ata ezate ce que tu sais puis que so mata te tombo que la baninga encouragement on ça la bien balobi egoya na 3e nzembo loembo ya suka yango yo kasi zela donc on a défilé en mbongo d'accord tozo c'est chorale des dirigeants bongama tango na ekoki loembo ya suka ya jeteki ndeto yamba chorale des dirigeants.
GTK Central. La troisième chante ya komona mpongo na mpongo. Kibangisme oye. GTK oye. To encourager Baninga. To pepa. Lelo ezali mokolo monene pona biso bayembi. Alobaki avant. Passe ezali awa. Biso bayembi mokolo na biso lelo biso bayembi. Côté akabino. Biso bayembi. Ojalana bayele. Asakona. GTK oye. Déjà solo. Merci beaucoup, GTK. Tango na biso esili. GTK oye. Les 18 mai oye.
Ojana